Nzonzing siko. Nzonzing biso pe tokota nzonzing. Nga mire siko na bima nzonzing te. Nga na bima na combien uti poto. Combien uti poto mire esa zolamba c'est tout la olamba na bima kuna. Mais comme si mire esa to solana, comme si bino bato bo bima na banzonzing te, bo buzaka fier to bo budaka bato ba bimina banzonzinga. Arapete tipo na bima déjà avant nzonzing. Yangwana na zoloba donc mire esa na rateti na nzonzing. Azande moko na muto abima na groupe te. Azande mona mire esa te. Yo ba ko loko toka hotel mi bo tande ba répéter ba biso kota ya sala oyo menga na zalaka na formé. Na lo ba soda kenda bitumba. Donc batanzonzing ba ba formé te. Oh baba msuba lo ta ba ka yaya eno za kitoko boy awa obonga ninga na ndomona major bisadi di producteur je te salue. Ndi yebena za bomba lokota na bango ye. Papa na pena mystère siatou. A découvert non ndé. A découvert ngate na découvert. Ah bon? Ngane na lukai. Ya lukanga tinga pa na lukaka na kuteni na bar. Ngana loba théâtre baby sa mutu te. Bato baloba ke fi na beba bana ko mo sa théâtre beba te. Azaka dane éducation na ina kati me abomba rango. Abomba ke éducation wa uta na mpana bango. Lenda koti na monde théâtre nga sala ke théâtre baby si théâtre baby sa mutu te. Au tourner pour mon ami et ça a mutumo a mutate o yo pose no bi ko jouer no kota na yebi bato ebele ba kota bongo na monde théâtre tanga ta mi ba ebe o te no tanga nga venu sa publicité mutu Mwana Antoinette te tanga ka komba fi wana ye auta na nzonzing ba logota na bango ye gamba ba ba su communauté pour l'équipe mikolo ebele Mboshi mobali ya Rolls Ndimbu na États-Unis. Et na mati niveau na combien États-Unis? Jojo malenga Jojo bambote na bino yango wana en tout cas. Bolu kamira esa baby o akondi o a baby bozu photo na bo baby si o a baby azokokati na ngola zo souffrir. Lelo toza le 16 avril 2021 na ndaku nanga. Yi otu na ngoloti. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland émission à Bino, au Bolingara Ming. On est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazo Pesara Makambundenge Zalarapone Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, information penda ya Angola. Et là, là, et pas David Wembe. Donc, Oya Salaki, Oya Kenagi, Oya Salaki Sugi Nengeni. Donc, et c'est un rapenda. Beaucoup de rakotara na Idéologie TV pour boyer Baramaramango. Tout au bas que évoluer na kati Angola précisément na Luanda pour un mot pe na kota na ngamo ba mboka ngo place oyo ba JC Bosisi bazalara na kati Kamfufu wana donc na kota pour na pesa bino kaka ba information donc lelo David Wembe na zabongo na Miraesa donc lelo pe na zo beta lisolo ya théâtre donc nazo sangisa théâtre ya Congo sangisi yango na Angola to lo kempe to ba différence nango to ba ndenge ni ne se passera ba difficulté ni bazara nango et plus grave balobara que tous les musiciens tous les artistes et comédiens soki ba Angola histoire des ala rasouté donc Pape Joka azara Angola makina nega boy na Persi ya leka boy position y ba raté j'étais malobara trop mais boulot ils a raté étoile na monaka e bon na luka pe na e ba position na e via azaka na groupe A mais groupe ngo e banaka te soki salaka pété donc na plateau de vidéo mbelelo na zabongo na Mireille Contina mwana ya Antoinette donc batu mingi ba bengaka Miraesa wana kombo au monde entier ba yebi et avec Mireille on va essayer de parler à long et à large na kota pena na vie na ye nde boloba kaka eloko David Wembe kosala Miraesa baspe toujours tomberai jamais aye Miraesa va tarder va tarder ici bonne santé d'Angola Nzambe vraiment na zabi ça fait un peu bail Miraesa zo mwana te batu balobi nanga na luka Miraesa qu'est-ce qui se passe eloko nyezo sala Miraesa amona na souté na yebite batonga balukila nga wa
balukela nga neti wapi po yo luki ngomoni nga ngai yo naza na ngai na omona na te wapi batonto kutana na bango na wapi po bamona nga te então bon comprendre ya chanza na été comme si qui impolitesse na yo maloma mabe oyo zaka nango na ba scène yango po zaka nango kaka na vie réelle na yo comment nde na émission boy na koti dans les scènes na sou Mireille te na komi Miraïs donc baby na na baby na zongi identité non identité ya musala so na bimi na émission de na zongi Mireille na za Miraïs deux choses différentes. Merci beaucoup à toi mon boss Mboshi depuis États-Unis wana donc mon bali rôle Sindimbo banana bango Rosina Laura donc bozala kazala na encore et comme ça la bien derrière la caméra Patrick Mash mobali ya un maître morobo garçon de disque donc ma solozo sarana David Wembe et comme ça la bien mais ça c'est pour la première fois David Wemba Yambayo c'est pour la première fois au le canal Idéologie TV non lingate na zonga moi sima trop pona liso na yo pona yoka ngo déjà na linga ka oyebisa bato ba otala yo eloko nini salaka yo pour sala théâtre na sepela na sa théâtre nga tanga na inate na ndo tala ka ba répétition bato nga pe tsunde na osala nga pe na osala na mekipe na sali yo pe na koma na sa théâtre si tout la mona rondeni po ye mutu to balo baka si tout la mutu bimisa yo ezaka bien solo ouais papa na j'étais sali mon père papa na pe na mystère siatul a découvert non a découvert nga tengane na découvert ah bon ngane na lukai ya lukanga tenga pa na lukaka na kuteni na bar na solicier abi na yaka na répétition na ke na répétition na bapesi nga test na sali test na koki na ngapi na komi ba mosa na tout choc soit bala test on sala ni test on rappelle pas que ça la bien ça la pena do salara ana ko sa ndena sala parce que na oyeba o katana o ga suba mo tete na nzoto tete sala ke loko ndo salara le mi ke ba na oyeba su histoire ngo te zaka ke Mireille ba pesinga ke Mireille kota awa ba jouer saka ngai na Koko Bilali papa Bilali moi papa na nganga na jouera mwana na ye ba pesinga test na sali test ngo mystère na sisa ku tout mystère abi bozo do banga janga teso finga mutu ogangela mutu pona kop na nganga mutu babina ngaki oza mwana na ndaku ko jouer ndeni sali mwana na ndaku na jouer mwana normal après mba moko jouer mba moko carrière e bandi mba moko ko besoin ate mbala moko bazwinga ba si secrétaire na biso Bruno Zinga Miraïs akota nde babambinga mba mo Miraïs pona yaka na komba Miraïs c'est tout la neme tapesa nga Miraïs bo bandi maman ko évoluer na bandi maman ko évoluer demandi ko ya ba répétition na neto ko sala pièce à libosto si je me trompe pas combien outil poto et après tu ko sala Miraïs azolamba ya ndi na kimba la moko Miraïs azolamba oyebi na niveau ememayo ememanga en world o rappelé biso so histoire Miraïs azolamba sala ka rôle ya ka histoire mystère c'est tout ngana zalaka mwana Koko Bilali noko na ngeza ka mopemi na kimanga na mbala mbongo na kina nga ukota libala pada epa ya siatula na tiki dadi na kipasi atula pe ya sonam dadi dikambala ya dizaka bongo na kina nga landi na bolingo siatula ya eloko te tolala na ba carton mais tellement na laki amoureuse na kina nga kuna na tiki mbetu nyonso na kina nga kuna makambo o bosalaka na ba théâtre et pour te rappeler ba conseil pas batou makasi kala ndeto bando komona théâtre de chez nous maboki onini mutu musa zotala ka théâtre pour tala ka théâtre mais ngala banda ko ta théâtre na zo pe ba leçon ba makambi belé na ba théâtre théâtre kolisanga penza kolisanga so na tuni question na lingi na sala moi comparaison mon par rapport ya théâtre ya minute oyo na temps oyo Miraïs abandaki théâtre na ya temps oyo comme si balobaka na temps oyo ya bino bozalaki un peu moins éducatif na ba sujet na bino ba pièce na bino bato rené ko moins implice ya tout oyo comme si ekomaka ka to sala kaka poto tia na YouTube poto zo ba vie il y a-t-il la différence na temps na bino na temps oyo bon
ezaka problème na nga na loba théâtre ebebisa moto te bato balobaka efi wana beba banda koma osa théâtre abeba te azalaka dana éducation na ye na kati me abombaka yango abombaka éducation oyo awuta nango mpa na bango lenda koti na monde ya théâtre alingi asalaka théâtre ebebisi ye théâtre ebebisa moto te ozomona théâtre ya kala eza kaka théâtre ya kala biso bando komona ke na osala théâtre eza lokola na ke mosala mais lelo moto mosusu azokende amonana na tv kala mosusu po azwa fiancé malheureusement nzambe nde asala makambo na ye mpe kote oyo banyonso basielaki misu abaloli yango neti mwa shiti mobu donc toyebi te so toabimisa mokili ya sika wana lingo oloba na biso deyake wi promotion ya minute oyo bato basala théâtre na minute oyo bakomi kosala théâtre mpo bazwa bamabala mpo bazwa basheri mpo bazwa basi na poto bato nyonso tu bakendaka te kaka naki ezwa mobali na motu mosusu aza kaka akesala théâtre ayebi ke mosusu vizi anayebi camarade na ye moko azwa mobali mobo na poto mpona théâtre ye pa komi kaka ke nga mpe nakesala théâtre le mosusu nga mpe nakozwa donc ayebi eloko azosala te akei kaka mpo moninga azwi ye mpe mosusu akozwa na alobi eloko na sens wana seke ye mo mpe baza na bango na raison nde basalaka na bango bongo mpo bino le mosusu bokoka na bino yango te eya likambo okoka te eza likambo motu nga nakendelaka théâtre nakesala mosala nakendaka théâtre nake osala ke bao mpe bakesala copte yango kasi nga mutu mosusu azozwa théâtre en considération te azozwela yango na profit moko boye nga nasalaka théâtre mpo nayebi ke nakesala théâtre na nsima théâtre mpe na bénéficie mo makambo ebele na bénéficie makambo ebele mpe na théâtre oyo le mosusu navanda mpo na biso mpe na nga nazwa yango te voilà mera yesa ozalaki na Congo nakota na mwa makambo kisungi trop po moko émission na nga ezalaka mwa masolo balabala donc bato oyo makambo balobaka nga nazwaka yango na ye nango awa mera yesa ozalaki na Congo Chine comment ko voyager makambo belé mera yesa bandaki kosala sibisimaka bwimbamo mera yesa ayangola mpona nini otikile msu mmoka oyo bandaki kopesa makambo to mwa succès mo makambo belé mera yesa azalaki nango mais mera yesa atiki Angola atiki Congo plutôt mbala moko ayo koya na Angola David oyebi nde tolala na butu tokotana na chambre ki olala toyeba te na toko soko olamuka be olamuka te mutu mosusu baza ana aolobaka alobi na toko na olamuka nga mpe abele ekutu te abele ekutu te akotaki kaka akendeki kaka kolala mais alamuki te ozo comprendre na sens wana olobela donc elingi kolobaka emire ayebaki asatandaki même pas s'attendait même pas que akoki ko se retrouver na bangola ba 3 ans 4 ans 5 ans lem so beleka na kiangola na kibeta tout réalité na kutana nango lem so yango tevandi sama lem so na zana ko mbesi na kufa nzamba epargnanga na bande mo bukino yaka ngola na yangola na ozonga na yena ozonga na yena ngola na ozonga na zonga pete sidi na vanda bo lem so nga mire so na zana na Congo nesi na kufa kala kokufa kate ne bato bakeo batile poison onini par rapport ya ba niveau na banda okindela par rapport au mato banda ko mata bakiso banda ko simba na simba kisi makasi na simba bina kisi makasi na pharmacie nde yanga ne to ba retour yanga no kimaki bon bibi ki ngola ba boss bazaki makasi akenda pena china kanga container bino muni pana china kangi des conteneurs mais lelo azala su ata na boutique monte na kwe donc elikolo ba ke parcours ya mutu nzambe nda yebi to yebaka o to place to wuti singa place na wuti so bina beto na Congo na neko ke Chine kenda Dubai na kenda boy na zakina mbongo na simba boy mais lelo na ministre na lelo roté mais na yebi te nino nzamba bombeli ngalobi okoya na yo ozana eza normal nga kuna bandoka nga conteneur te na kwa eza normal bo bato bandoka nga ba conteneur lelo bako beto mo ba olex moni muto muto vu aza so l'équipe eza normal tout est vie donc lobi na ngai oyo koya lobi nde na yebi te o na lekisa na yebi o ba yebi ebele pe kuna mso mata na hélicoptère ata nini hélicoptère ne mata na comment fatigué donc elo moko ya sike ko choquer ngezate
na ranelo te ko choquer nga za pe complexité na viera pété donc on a mis linga mingi makasi za yango muto so azui on sait peut-être ninga nga zui ndamba po mbola. Voilà. Merci beaucoup à toi mon boss Gustave le grand baoba. Mobali ya Normi longa longa maman na Joyce hein donc Gustave azalaka bongo na Normi wana mwasi na ya ndako babota bongo bébé Joyce donc couple wana penda nzamba pambola bino donc bozalaka zalaka na David Wembe ekosala bien donc na lingaka bino ya trop bo bino penda bozalaka na ngai. Merci beaucoup à toi les grands mécanos Trésorier Lundumbi donc tozalaka zalaka na kati ya rocha wana yaza mokonzi ya Quadradinho donc so za problème ya Quadradinho kende oluka Trésorier akosalela omakamba bien Blaise Luluza wana nyoso wana ba boss wana nzambe ya Pentex Blaise Lulusa donc kotaka soki David Wemba ko sala émission soki David Wemba do sala boui o bino bolingaka. Merci beaucoup à toi Claudio Kalenga les banquiers donc yona pape jokana ebi ke bo sala mo loko moko boye pona e sala kaka makamba bien na David Wembe mira esa théâtre na ministre oyo ekomi kaka nzonzi théâtre na bino na théâtre temps oyo ya nzonzi. Il y a-t-il la différence to avantage ni eza na batu oyo baosala nzonzi yo posala nzonzi na ndenge ezalaka na kala différence eza nini? Omoni théâtre batu mingi bamona théâtre ngai na osa théâtre na répondre na papa na ngai abai na ngai théâtre ko osa théâtre na ndako na ngai théâtre za biloko bazoba afinga mais lelo so papa na vanda net na kiti boye et so maman na compte théâtre donc cela veut dire nga na zo théâtre on dit compagnie na kenda pa musana suka sana bafuta ngambo ba o kende la théâtre le ko ba ozongo te maboki yango mon ba ozongo wa considération te et lors nous so linyango faut considérer nga na lele musu na uta na bumbu oh zamona galwa na pena mona bumbu na feshi penza numéro 24 ba galwa apesi bino mote na bomba identité te mona bumbu penda makasi na uta bumbu na ki répéter na bayaya na la lipapa te na yibi lipapa na lipanga batu pour na ki répétition pour na linga musala et puis là na linga musala lelo le na koma olia na pe asa tous les lots bien na lobako ibara mutalakisanga na bana ki répéter pas ibara na groupe mabone ibara bu na pierre été na ngam na liaka. Donc cela veut dire que l'union surtout faut en considération. Faut en considération et il faut le porte na théâtre toujours ba déception, na théâtre toujours ba bénéfice, na théâtre toujours ba perte. Donc union surtout voix. Il y a li ko le baté musala nyo so mutasala azula nka bénéfice. Faut se rappeler perte. Ya normal. Nzonzing siko. Nzonzing biso pe to kota nzonzing. Nga mire esko na bima nzonzing te. Nga na bima na combien outil poto. Combien outil poto mira esa zolamba c'est tout la olamba na bima kuna. Mais comme si mira esa to solana, comme si bino bato bo bima na banzonzing te, bo buzaka fier to bo budaka bato ba bimina banzonzinga. Oh, ko bima na nzonzing ou ko bima na nzonzing te, eza ko bima na théâtre, mais eza ce des choses différentes. Ko bima na groupe mutabi ko ba ngai bima groupe sans souci. Ngai bima groupe ngadede. Ngai bima groupe ibara. Ngai bima groupe boy. Donc obima da na groupe afoko tana nzonzi. Ya batu muso azana groupe abima te mabima na. Mais lobanga ke wi bino batu bima na ba groupe ozaka danser koleka batu bima na ba groupe. El kamba danser. Depona na yamba mo batu trop. Na mona comme musique bomi mona bato babima na ba groupe. Non. Baza ba danser. Bato babima na ba nzonzi yaka to sanga na poto da yo mona déjà mais bino nem subo nyoko maka. Ngana bima na ngana nzonzingi te ngana bima na groupe papa na nga mystère ya tula na rapete tipo na bima déjà avant nzonzingi ya ngwana na zolo ba donc mira esa na rapete bima na nzonzingi azande mo na mutu bima na groupe te azande mo na mira esa te yo ba ko loko toka hotelemi bo tande ba répéter ba biso kota ya ko sala oyo mengana nazalaka naza formé nalo ba soda kenda bitumba do batanzonzing baka ba formé te oh baba msuba lokota banka yaya ene oza kitoko boy awa obonga ninga ndo mona major bisadi di producteur je te salue
Ndi yebe na za bomba lokota na bango ye. Lokota ba fie ebele. Te na tangi fiana na bo tanga fiana na. Fiana ndenga za ne bomba lokota na bango ye. Etali nga na yebi pona na o tourner bo mona bi ezanga mutu mo mutu atemo oyo poza no bi ko jouer no kota kota na yebi bato ebele ba kota bongo na monde théâtre. Tanga ta mi ba. Ebe te na tanga nga vana sa publicité mutu. Mwana Antoinette te tanga ka komba fiwana ye auta na ndingi ba logota na bango ye gamba mama na ba su communauté pour l'équipe mikolo belé na ye ba su yete to na ibika major nda bando kotsa bango me ye mutu ndi kombo ekimi ngai na ye bete bino moko na sa palmarès bino moko na kati ya scène so bo travailler oyo ba lokoti pona nzonzingi na bato ba uta na ba groupe ba différence ezalaka na niveau de travailler yo ba lokoti oyo bo jouer te nga za kwa soda na kenda bitumbati aye na yebo kima lisasi na yebo kima boye koto mineza koto buna ebi pona za formé yo bazoka koto kota ko monza ngai koto oliku ko ka mtalo bate nous qui sabe et ainsi même dans ce que nzonzingi pe baby sikopango te baby c'était bongisi batu batebele pe babali na nzonzingi aye batebele pe ba vie baby na nzonzingi et pesa avantage mais eye ko lisi bango musala te to lo babongo nzonzingi et pesio avantage oyebana mais elakisi yo musala te oui o confirmango major azali so a opesa bino bozo tourner bozo sozo kokato ko tout mona beti beti diko funa besa pou afingi alagi ba afinga ngate wana ando finga bato aba finga po yebite okota na sentiment aye oui bo ba bino bato bokota na sentiment te bando beta ngo dada oh wani na musana ngai te atane na komi mukolo boy na okoma na menopause à théâtre boy so le bina amire jouer non jouer ka pour na okoma na menopause à théâtre Mireille osali combien de temps na mondo yo monde théâtre nzambi na oyiba susu na banda théâtre na 1991 jusqu'au betela machine 91 91 pour pièce comme ça liboso mira eso lambe na 92 tanga éclaté Mireille ça ndo zapenda boy ozapena bana o yo bimisa na mondo balanda benda façon ya ko jouer ya Mireille ça na monde à théâtre oui bon naza après musu na vandi na taba ba CD pour nga tala théâtre na tala bana bi moi so pena so ka kei Mireille ça lobby ezai merci beaucoup na bao balinga Mireille ça vraiment ba fan na ngai bolela ka Mireille na ba te bulu kilanga la TV bina radio pour na ba TV na ba chaîne no surtout beaucoup en internet bon mon nga na sala ba émission na sala ba lubu na sala vraiment OK bozala pour ça mon Antoine ça sala vraiment je vous aime tellement. Merci Kandé Zalara. Na bato bazo soutenir Mireille Santazani na Ngola boye. Moi ya kobila moi nini. Merci Mingina. Honoré Mwanza passeport rouge, l'homme selon. Oya respectaka maloba sora lobi a ekotikala a camarade ya Didier Zabani na kati ya Suisse wana bato bazo soutenir Mireille ça de près et de loin. Na sanité Blaise Mongo production na kati ya Paris so lingi ba image bani na ezala na bandenge oyo lingi ezala contacter Blaise Mongo okozala de cité Blanchard Mwanga volant d'or kaka ndenge ezalaka bambote na ebele mboshi mobali ya Rolls ndimbu na États-Unis et na mati niveau na combien États-Unis Jojo malenga Jojo bambote na bino yango wana en tout cas bolu kamira sa baby o akondi o a baby bozwi photo na bo baby si o a baby azokokati na ngola zo souffrir lelo toza le 16 avril 2021 na ndaku nanga otu na ngoloti bon na ebite nga sona ngoloba so azo souffrir to azo souffrir te ngamona loba penda nana ndaku na ye bon bilo botala ka ndengaza Mireille ça yo bolobaki mo trop na bimisi
Achubia, vous sentez venir Quand tu m'as dit que tu devant nanga, baebi. Na quelle là na elamba te, na sanga pe na elamba te, pour na teke elamba. Maga koya mateke elamba donc. Na lata kaka. Akoya mateke elamba donc bon. Moi ma pièce moi ndam batikala la ngwana. Muso abimisi ngo lelo donc bomoni moi Versace mo Versace bena kala o bata mutute. Versace mo ya lemba banini donc ekena lunette donc vous sentez que oui makambo eza bien. Merci beaucoup à toi les grands mécanos na kati Rochawana donc Trezeguet Lundobi donc balobi yene penda mutu asimbi makamba Rocha donc quadradine nyonso o etambolaka donc so bokoti na Rochawana bokuta na Trezeguet Lundobi donc yene mutu apesaka ngo kimia atazo tangisa mafuta atazo sala soki ndenge ni donc so Trezeguet simbi yango et salaka bien donc ezongaka penda na temps normal. Donc merci beaucoup à toi Blaise Boulouza donc yazalaka mingi kota Pentex wana donc nzambe ya Pentex Blaise Boulouza donc yependa asimbi côté kuna eza pepele makamnyonso ezo kende bien donc Claudio Kalenga les banquiers. Donc, vous allez ba banquier, pas David Wembe, pour et ça la bien. Et merci beaucoup à toi, maman secrétaire y a Idéologie TV. Maman Bonheur, belle vie, maman na Darel vie. Donc, Margot Zokima qui m'a maman, mais poste en ezara pour na yo. Donc, kotara maman, ça la bien pour yo sur télémi. Maman, ça la bien. Donc, merci beaucoup à tout. On va accompagner l'émission. Il y a David Wembe. Merci beaucoup à toi, Patrick Manche. Donc, Salara, marama bien, puis Salara bien. Général Bonheur Ngunda. Merci beaucoup à toi, Marlène La Tortura, Fraîcheur Kawala. Donc, bino tout au Bolinga Idéologie TV. Tout Salara, et Rosala bien. Boss Mboshi, Patrick, match à Tunisanga fort. Anniversaire n'est qu'à la mingité. On a passé un message de Maramo et Rosala Maruna. On est allé donc, restez branchés avec David Wembe. Restez branchés avec Idéologie TV, Maramba bien, on est ensemble. Ciao.